Asi abotami abimiminu atelemi alobi na mama na ye alobi ayaki kaka une chaîne par Dina tutela me tijulu akaba fulweki ngizulweto ya kiesi eto mputukulu bweni mukiesi fiuma fina muini mja vana luzitu kwa bakulu idili tujitala tatankento sitwazibula mwelwani sitwakomba yelomba nsambu yelusaku munu katoneto mama mingi mwana tufuti vovako fulu kiki kya kala kya mpasi mwana tangu ina kanti unu kena kya kiese mubeto solo bandeko balandi tango iso toko yebisa bino ete tokomi na fièvre ya centenaire parce que toko kolobela centenaire te sanke tolobela mama mwilo ezalaki na mwasi moko oyo yabetaka ngonga le 6 avril 1921 ye mwasi wana ye wana betaki tolo alobaki ete tata Kimbangu ndima mosala kolo Yesu apesi yo ngai nakopesa yo maboko mwasi yango nani ezali mama mwilo mariki wanga nzitani alors awa biso tozwami na mboka Madinga epai wapi tata Simon Kimbangu mwana na ya mwasi tango envahissement cité sainte salamaka mama akimaka papa Simon Kimbangu akimisaka mama na bana alors mama zaki na zemi à terme epai wapi mama kende ko bata manatadi epai mabange ko zalaka ko bata mabata makaki abata maki mukolo abimaki nde ayaki ko tambola na nzelo yo akomi awa apasa ko bote juillet ba manyoli lisolo wana malamu epai ya tata Mfuma Mbanza tata Mbenza ye alakisi biso atalisi biso boni mayema lekaki awe siko eboza komona ezali esika mwana mama mwilo abotaki ya mwasi abotami abimiminu atelemi alobi na mama na ye alobi ayaki kaka ambe ko confirmer bonzambe ya bandeko na ye apesi explication nyonso wana mama pe atikalaki nsima te mama sengi bolimbisi parce que ayimaki alobi ete kala wana zemi elegisi basanza elelo basanza se eleki nde ngonga kobotama na pasi ya botango tozalaki na biso malamu na nkamba obotamaki te siko tokomi na pasi nde oyo kobotama zemi elekaki mpe basanza boyebi ke mwasi abotaka na 9 mois mais yaye eleka basanza elekaki mingi alors koloba ya sima mwana wana mama pe asengaki bolimbisi epai ya mwana ye abilimbisa ngai ndenge na yimaki parce que pasi oyo toza nango bino nyonso na ngai na bino toza na esika ya pasi yambo mwana pe ma akonfirme bonzambe ya tata Simon Kimbangu ke ye wana molimo santo akonfirme bonzambe ya bandeko na ye tata mwana pe molimo santo eza mwana wana muto alobaki yango papa kisolokele nzambe papa dia lungana nkolo Yesu pe papa dia ngenda molimo santo eza mwana wana bebe wana muto yaki ko confirmer yango bebe abotamisika mbala moko atelemi mbala moko tamboli abimiminu na munoko asololi na mama na ye na bandeko na ye bazalaki wana simande ayaki kozongisa molimo esika yebino boza komona nga na pesi mukongo nanga nde mozole ya tata mwasi ezwami na mboka Madinga
bino bonso bakolanda biso mikolo koya bato bakoya koluka omoni esika yango yeyo epai wapi tata mwasi apema avanda mpona koya kokonfirme kaka bonzambe ya bandeko na ye yango ye abotamelaki vraiment eza histoire vrai tolanda mayema soma koya na nsima. Canada.